Tokotala CGTV, maman CGTV, na papa Michel Mayabou CGTV, Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Mbote bandeko ya Congo Gold Television, c'est vrai que ça mi kolebele to monanité to yebika ande to za na diaspora par obligation makambe belé ça là, c'est vrai que ça fait quand même longtemps to monana ili susute, mais nazongi lisusu nazongi ndenge ka to beta masolo na biso na masolo papa na biso héros national na biso Lumumba lobara que histoire ya Congo biso mo bana Congo de to komango. Ils étaient pas français, tout bas belge, tout bas américain, non. Pour monguna no soit commis histoire na yo, a olobaka makambo eza na faveur na ye, a osala le point rabaisser. Yango malamu photo lobaka makambo mboka na biso Congo. Lelo na basolo lelo na ningi na to solo là, ça fera bientôt 2 ans que tozwa ki ba élection. Alors ba élection ndenge le kana na Congo, biso soto yebi, le kana na ba condition moko ya bien te. Lelo ba famille kabwani, ba amitié kabwani, makambe belé komi. Mais 2 ans, ils ont peu occasion pour tomber un peu comme ça à moi évolution. Na 2 ans wana makambe sale mimi nde na lobi. Au début, tozaki na moi hésitation. Tomona ki ndenge mokonzi na biso ya sika Félix Antoine Tshilombo azwaki pouvoir ndenge makambi bimaki tozaki ko évaluer début ezaki un peu difficile, mais 2 ans après lelo qu'est-ce que nous pouvons retenir lelo masolo on eza vraiment parce que par rapport ya discours bon to le bas discours te meto le bas lelo concept na bengi on concept a bengi union sacrée de la République, union sacrée pour le Congo. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cela? Ngai elo qu'on a retenir boy toujours ça évaluation. Est-ce que il faut te soutenir union sacrée? Est-ce que union sacrée za elo ko malamu pour ani mokonzi mboka akomi na idée wana? Soki totali bien ndenge président Félix batu mingi soko tuni bango pona ni bazaki contre Félix mingi ata mutu lokolanga ezaki plus par rapport à alliance na Kabila. En tout cas congolais o nyonso aza censé ayebi mboka wala ndenge Kabila memi biso. Mboka na biso to loba c'est un état failli baloba na français. Mboka na biso les femmes violées, violées comme arme de guerre, les fonctionnaires vipasi, makamyo sopasi. Compte tenu à ma violation à droit de l'homme et tout, il y a un de sala qui que te belé qui contre alliance wana il y a Félix na Kabila. C'est ça la vérité. Irrégularité, oui, il y a eu des irrégularités. D'ailleurs, de toute façon, depuis histoire, il y a une élection et salema na Congo. Élection montée et salema claire, ou et salema est transparente. En 2006, tu as vu ce qui s'était passé. En 2011, tu as vu ce qui s'était passé. En 2018, tu as vu le kanake. Mais vous savez, dans la vie, Moutou, il faut qu'on évoluer. Passer, Nabiso to se servira nango, ils ont le quoi rétroviseur. Mais pour aider biso to comprendre makamni to zana nango lelo, pour que lobby to meka ko salate mabe o elikaki. Moi je crois que union sacrée ezali kaka suite logique. Là dans ça moi évaluation, il y a ndenge président Félix ndenga tambusi mboka. En tout cas en 2020 oyo nde to moni sursaut. To banana nous premier exemple.
atie aboyaki nini batia Ronsard Malonda na CENI. Biso no stoyebi ke ba outil mibale o fe Kabila zaki ko utiliser. O a utilisé pour yiba victoire ya Jean-Pierre Bemba. O a utilisé pour yiba victoire papa la Etienne Tshisekedi. Eza CENI, ezali cour constitutionnelle. Eza kaka bango te. Tozala ba député batumsu babima ba député lelo ba perdre ba siège na bango. Eza pour la CENI. C'était déjà un bon point. Ça veut dire que ce que l'on a mutezo bimsa cause, il y a trouble. Si on est malade, bah soigner un symptôme, il faut soigner le mal. À comprendre que Zali bateau bazaba animateur ya CENI, c'est pas la CENI en soi, mais zaba animateur. Atie moi stop. Token la cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle tolubi ke ezali deuxième outil of Kabila banay ko utiliser. Pour batu bazolo ba non président a violé constitution, président a salibo. Ngala zo pesa exemple parce que ngala va en Angleterre. En Angleterre a toza mboka mon constitution écrite ezalate. Bon anglais lo etam sa bango ezali pragmatisme. Ça veut dire que so basale loko simbi bazue loko wana balobi bon to comme ça on le quoi modèle et comme le quoi référence. Ngala zo mituna. Ndenge ba changer cour constitutionnelle. Est-ce que ça m'a bête ou ça m'a l'âme? Parce que battu belé na cour constitutionnelle, on a comment mon toit 1 million de voix, vous avez invalidé pour la mon toit 1000 voix. C'est que quelque part, cour constitutionnelle, on a etambolaki mabé. On a changé les animateurs. Bon. Certaines personnes parlent, oh, ils ont battu, il y a bikolo boye, battu, non. Moi, je pense que il faut que les Congolais tous en honnêteté. Tout Congolais tous en tribaliste. Biso tout na comportement la biso toza ba tribaliste. Il faut pas to pointer car école moko bobaza tribaliste basa bon non nous tous nous sommes des tribalistes. Surtout lieu to créer une nation, il faut to tika sens wana ya tribalisme. To mona Congo en tant que nation. Le quoi toza peuple moko, toza batu moko to toza esika. Donc pro constitutionnel une bonne chose. Même si on parle bien en violation en constitution mais moi na ma solo de toujours sola. Moi, j'appelle ça, c'est du pragmatisme politique. Ça veut dire, à une décision, oyoyo, et ali bien pour na bateau. Na lobby en Angleterre, constitution est atteinte. Et là, on soit salemine à malam de bazoa basalaka. Constitution la biso à Congo. Qui a écrit la constitution à Congo? Constitution à Congo, d'abord, c'est pas nous qui avons conçu ça. To calquer na modèle à bas français, to calquer na modèle à bas belge. Constitution nyon surtout et loko nyon somtozo ça il faut tenir compte de la réalité à mboko esika bovandi. Des deux, constitution na biso à Congo ezaki taillé sur mesure. Peut-être parce que toujours attend la la constitution té. On a ba changer makambebe na constitution na mingi eza taillé sur mesure pour na Kabila. La constitution c'est une loi, c'est la loi fondamentale. C'est-à-dire qu'ils libé comme likondi. Il y a un dem tezo sa mwana nyonso a Congo il faut se retrouver dans la constitution. Mais son constitution ça rapport ba CP sa mutu moko eza atina monter. Omoni bande ko na biso oyo baza ko loba président a violé constitution, président a violé constitution té. Moi je pense que na pesa a licession na mingi depuis un certain temps. Na komo yebisa batunga lobby so imutaza na kati ya poto. Sozo tambo na kati ya poto. Po bima na libanda poto sa ndeni. Otambo la kati ya poto tioko mana mabele. Félix akota na kati ya poto. Deal na eza poto. Façon na koma na pouvoir eza poto. Mais omoni mutu ye mo mutu ayeba makamu. On a été vite. Tokene na précipitation kolobaka sali boisali a président Pantin marionnette et tout. Mais ye moko ayebaki. Pour munde na osola na bino boso na okosa bino ngamo na yebi bino boyebite so pe na oloba bosolo na yebite. Troisièmement, a changé co armée. Ernyo sotolobaka Rwanda est envahi pays na biso Rwanda bazo salaboye Rwanda Uganda bakambebele. Omoni logique militaire eza logique na biso ba civilité. Biso kansaka ko lamuki na tongo zui munduki okei obomi ba Rwandais non. Pendant ça la guerre
et c'est un plan. Il faut d'abord non boza na service intelligence moko makasi. Il faut boza na maîtrise o ba bengi ya géostratégie. Boza na ba arme na makambu tout bon. Tangu biso tozolo bake, il faut que le boto la mabele na biso na Rwanda beto ko bunza ba Rwanda. Bo bunda na armée nini. Na armée eza infiltré. Félix a sali réaménagement na armée, to Monica tie ba na mboka. C'est vrai que ba quelques msusu bazali mais a tie penza ba na mboka. O ezo sali lo ke armée na biso ezongi na maboko ba na mboka. Pour boko ko kende guerre te na ba traître. Ba te bele bazolo ba so solo na ba soldat mingi ba lo ba que non, ma kam parfois ça problème ba trahison, ba cause na biso bazaka en connivence na bato. Alors, soto ito reconquérir ma belle na biso to sala onka na bandeko na biso. Ça ce sont des points positifs. Ce que to comme na likambuya union sacrée. Au photo kende malembe malembe. Est-ce que ça bien? Est-ce que ça mabe? Moi la question que nazo lingana tout na bato. To lingaki Félix baka bonana Kabila no. Baka bwani no. To sepelite ayoki biso alobi apesi mbela ba o bazana posa ya kokendeke mboka wana kende liboso po batu ya FCC. Moi personnellement batu ya FCC bazana intérêt à Congo te. So bolande discours à batu ya FCC zalaka ka l'autorité morale a dit. Bon, mi kono sur l'autorité morale a dit. Mukoni Baoloba, nous pensons pour le peuple congolais. Moi, de ce que moi je retiens dans ma union sacrée de l'opposition, moi je crois que c'est une bonne chose. Une bonne chose parce que ils ont la union vraiment il y a des patriotes. Ils ont la union au eko kozala que nayebi ke ekozala ponangai. Honnêtement, toyebi que Félix a repéré sa solution dans ma camion sauté. Mais il faut passer à la base moko. Il faut partir de nouvelles bases. Tous à la batu oyo baza vraiment épris na volonté ya kosala mboka na biso. Voilà pourquoi on a union sacrée wana nde nazolobela. Ezala te ponga la komo mona bata FCC ba komo kima ba komo ke na union sacrée. Ezala blanchisserie te. Tolingi te ango koma lokola ndire so yiba kuna FCC oyo zongi bosala ba violation ba droit de l'homme zongi non. Union sacrée wana lokola bandi, moi je pense qu'il faut président à concevoir ango vraiment ke nanguti na suka. Bazwa batu na landa ina discours na lobi ke siko il faut basala évaluation. Pour na ko recruter batu faut batu vraiment ezala mamba compétence. Toti kana makambo côté ya parti politique boy. Géopolitique et lobby boy. Oh, biso les représentants, non. Si nous voulons bâtir un bon pays, un grand pays, pour n'angana ida union sacrée, wanangana zo kwa adhérer nango, nazo monango keza bien, mais eza la union oyo vraiment, eza le lokomo eza basé sur la qualité. Parce que nasi na moni bato FCC mini bakomo kima, nde na lobby. Union sacrée eza la pona ninité, eza la pona teke comme la blanchisserie parce que zaina kabila so komi kuna non. C'est vrai, moto so azana posa oya ko sala ayeko sala. Mais je crois que za eloko moko, ezala eloko, ezaya bon départ. Dans la vie, ba eloko nyonso, même lelo ata caméra o nga na za liboso na bino, moto a fabriqué caméra, a fabriqué qui encore le même jour et bonga quitté. Amekaki essaye azoko essayer ti na souka ezaboui. Mettons à na kati ya pessimisme te. Moi je crois qu'il faut qu'à un moment donné, c'est vrai que ma politicien n'abso va décevoir biso, c'est vrai que ma politicien n'abso va décourager biso. Mais on peut encore faire de choses. Na Congo, il y a des hommes de qualité. Il y a des hommes basés na probité intellectuelle, basés na probité morale. Que président de azwa batwana sala na bango. Parce que à un moment donné, tous en a bateau, bazana posa, bazosa pona bateau Congo, bazosa pona Congo. Moi, je crois que c'est ça. Qui ne voudrait pas que en 2023, par exemple, tous en a une élection moko apaisée. En changeant par exemple la Cour constitutionnelle, en changeant par exemple acteur Yasseni, ils ont déjà porteur y a espoir. Moi, je crois que
Il ne faut pas qu'à tout le baquet, non. Baché bato corps constitutionnel pour mutualinga truqué. Non. Ou finalement, tolingi bato kalabazonga, tobanaka kolela. Essayons de voir les bonnes choses. Essayons de voir comment les choses et là on est meka. Moi je dis toujours dans la vie, il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer. Toko essayer ti et simba. Au lieu que tous en akati ya ba découragement, nakati ya ba kokabwana makambebele, c'est vrai. Tout le monde a koki ko adhérer nakati ya makambwana te. Mais moi personnellement, en tant que moi namboka, en tant que toi na posa Congo, mutu vraiment so alingi Congo, et ça un peu passé. Pour na vie, il faut pas qu'on soit neutre. Na vie, il faut mutu za na moi position. On a été avec le FCC, donc Kabila et compagnie, ça n'a pas marché. Essayons d'autres choses. Moi, ce que moi je voulais dire dans ma solo à l'élo, c'est que au lieu que tous en akati ya découragement, tous en akati ya pessimisme, topé ça la solution. Solution, qu'est-ce que nous voulons? Pourquoi nous voulons? Et là, on est au lingi, qu'est-ce que nous envisageons? Et là, on est au koko ça. Mais tous à la carte, nakati que non, et là, kwana, et ko simbate, et là, kwana, et ko zaboete, non. Il faut que ce soit congolais, tout le monde a mouli moi découragement, tout le monde a mouli moi ya paye à ko miye baka ko reconnaître ma kabouté. So elo que zamabe, biso sto boya ki makamba Félix nde basala iba on a Kabila. Biso nyonso yango batu tout ba telemela ki. Mais lelo pe loko la kabwani na Kabila, je crois que logiquement parlant, nous devons que appuyer cela. To sepela. Mais ça veut pas dire aussi le quoi to sepeli nde to banobeta kama boko. Na ko sepela wala to zaona lo kwa batu lo kwa babengi na France na linga babengi ba sinzili. Papa mokonzi soko loko sali malamu to betelo maboko. So esa mabeto bitete koto to moni yango mabe. Pour constitution na bato bazolo ba constitution na so penda bazu constitution ba tia on a linga bongole on a lingala ba bongole on a chiluba ba bongole on a kikongo. Et là on a le toujours ba cause na so ba bongo la biloko wana po batu batanga ba comprendre boko mona ke bato ba olo ba la biso ba français milai o constitution di nini baza ko utiliser constitution wana le lo bato FCC ba ko motanga ba olo ba mamba constitution bato ali boso ba l'accès biso ko violer constitution eza bangoti to ça le lo ba benga au pragmatisme politique. Donc na masolo a lelo na ninga kana lo ba wana na moni que toza ba na mboka to bomanate. Et tout ça les locaux moko en commun ezali Congo. To koza na ba divergence ya ba opinion na biso to koza na ba divergence ya ba point de vue. Mais yango muteko kabola biso te. Tout ça les locaux eza pona intérêt à Congo. Intérêt à Congo eza que lobby bana nyoso ba ke de classe na ndenga bien, batanga bien, balala bien, balata malamu. Ba mama basami bakende na mbasala bilanga na bango be bateka bandunda na bango basala na bawenze ba papa basala misala basi basala misala toyoka susu ba violeté. Intérêt à Congo est que l'obito za na ba élection moko apaisé. Je crois que na kati wana ndeto bana na union sacrée wana ko zape pour na kosala ba réforme pour na que lobby to kende na ndenga malamu. Donc nyonso na za ko bala bino ya lelo na zaki masolo na ngala kabola na bino ya ngwana. Botika malamu ndeto kutani mikolo koya. Merci. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Yoka yoka bolingo na nzambe ezanga ebandeli ezanga ndelo eza pe na suka te. Koluka nde bana mopesi mabota eza se papa na lola Bokoto Newcastle boya tokota 2021 na bolingo nzambe. Donc tout ça on a pour présenter notre album déjà eza fin prêt. Groupe musical Arche de Noé New King Newcastle Kinshasa bazo koti sabiso 2021 na nzembo kitoko bolingo nzambe. To ça déjà bolingo nzambe eleki belé bolingo nzambe silaka te. Etelemeli
epai ya Yesu elongo ezali Pour être informé de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, abonnez-vous sur Congo Gold TV. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou. CGTV.